Tcheko kufi na poison. Le boninde qu'on a vu Tcheko ils a poison. Aouti na groupe évangéliste oyebani makasi. Bon, na habité peut-être bino batubozaki na de temps à autre atangela bino kombo mais ce que ezaki. Ya théâtre atelier poison na habité ce bazin na problème nini puis atako. Bah oui ni moi aussi. Mama, tofinga mutute. Tofingi mutute. Tcheko aouti na groupe évangéliste. Non. Opinion. Vraiment, il y a le bosso dans le camp de Boyoki, Tcheko a son bonne mobilité, camp de Boyoki partout. Tcheko a qui malade, Tcheko a qui malade, a qui en partie qui est poisson. Vraiment, la carte malade, a qui nango. Au poison côté de l'Anjoto, dans l'hôpital, nous avons salaki ngolu qui battrita qui poison à Tcheko. Mais pas c'est ça qui est tant on va traiter poison, mais ben on découvre la carte Anjoto naie. Poison c'est comment qui m'a cassé, c'est Elie Michopo. À part ça, ben écoutez, ben on a dit monsieur na carte Anjoto, c'est qu'il fallait opérer. Nous avons parti opération Pelika qui malamu, nous avons salaki ngolu. Donc après opération, et comment il t'a opéré que samedi. Et on s'est depuis samedi, mardi, Tcheko a sa gazité. Il m'a dit que je vais filmer. Et comment que les se passe, il me passe. Mais docteur Balba qui m'a dit que celui qui a sali gaz a eu bien. Donc c'est la question que la gaz après que pour qu'il y ait bien. Lobby, tout ça dans l'hôpital Busso, groupe évangéliste, ngamo na qui wana na groupe matériel talaye, tout cela qui et tout le monde que malgré opération salami, mais chambre au batia qui entre autres c'est là qui dans côté. Et tout que n'ai pas tout cela va docteur pour tout le Tcheko na hôpital là tout qui hôpital mususu. Ndi ba esa biso tout lelo. Tu as le loto pour un docteur na to so naï. To bonga maki pe to so na présent de vos que le loto kende tout le hôpital moko o ba ko tiaye. Donc lelo to bonga mi na ba 3 ende na zo kasango. Ma bengi nga pa fiancé na ye qui Tcheko ça na bon monter. Pour ça passivement nous commençons à parler ensemble kaka. Merci. Tcheko. Ouais, maman. Sali bongo, sali bang éternellement. À partir à 3 heures. Donc notre frère on m'a appelé Babenga Kinga Kobenga que oui Tcheko ne plus. Na mon qui comme remère na bengi numéro na le na solo na mingi na je sais un peu d'appeler na aucune de qu'on a Tcheko moko ayambi téléphone à olela. Tant on de ko ayambi téléphone à olela na carte directement 3 heures que 4 heures na bimi na moto quand on a commis la mort parce que ça n'a que oui d'abord corps notre frère a Tikibiso. Alors tous le baboye mais Kati poteza makas parce que Tcheko Koufi trop jeune. Tcheko a besoin de ça de la mboka nae, Tcheko a besoin de ça de la théâtre mais aujourd'hui Tcheko n'est plus. Et ça vraiment pas ce que mawa. Alors réellement
toujours à soupçon belé poison tout ça réellement Tcheko a couffé na maladie Tcheko a couffé na poison le bomine de konabiso Tcheko ils a poison donc c'est ça na milieu total ya artiste comme des amis à succès makambo succès yo bande on a boti ko le makambo ba succès ne ba lo ba kana makambo tale na makambo boti ko le makambo ba succès ba ebele bana ba succès batiki bana barteur mais aujourd'hui Tcheko na barteur il y a une différence avoir succès mais kotika barteur mais kozana succès mais ozana barteur Tcheko za na groupe théâtral même à yebi Tcheko c'est toute l'Afrique qui pleure Tcheko, c'est tout le monde qui pleure Tcheko. Sur le succès, on est sur plein de mille. Pour nous, succès, il y a personne par personne. Tcheko d'abord, c'est Tcheko déjà ça, déjà comment. Absence, ça va comédien Tcheko pour faire 3 heures. On a dit qu'on pense à un message, on a groupe tout. Journée le président, on a peut-être un sous-balade, on a courant, un sous-balade avec un kilobat. Tous les ans, quelques déserts artistes sont benga déjà. Tous les ans, journée on va regarder. Alors, dans le milieu théâtre, dans le milieu comédien, j'ai un poison ouille. Ils ont ça là, ils ont vraiment ni. Tous les battés, banal, banani affaire à poison dans le monde de comédien. Tous les battés, parce que beaucoup des artistes sont des victimes. Victimes, il y a poison. Tous les battés, mais muto yazo tila kaba tu poison. Yo muto tila kaba tu poison. Justice ensemble écoute en aïe. Yo de manque à battre, mais justice ensemble écoute en aïe. Merci beaucoup. Et que tu quoi qui y est que yo pour kufa. Parce que moi si aza oyo le lobo lingani lobi pe boboyana. Mais ce que yo ndimi ozo ndeko na yo artiste comédien lokola yo. Soit disant pe yo pose artiste. Mais on dit que bomandeko na yo lokola moi si artiste asukela moi si te mais yo komi ko sukela moi so bomandeko na yo. Donc yeba ke nzambe ali boso na yo pose à la pini. Et aussi nazolo ba pona naza ko s'adresser na ba président na biso ya ba association. Ba président na biso bozelaka ki acteur akufa. Bozelaka artiste akende comédien akende. De bozi bobimisi maseke bolakisi ke bino bozalaka ba président ya ba association. Et alors Tcheko yo akufi. Tebe ke to mona bino boya na bino ko bozalaka na sonité boya. Mais boyeba ke bino pe komela bino. Tant bino bokufa ka bozanga bato hotelema na makamla bino po boloni mabe ya kosakana te na ba comédien o mususu bazoya na ba o mususu ba olinga pe basala succès le quoi bino bosala succès. Donc wana penza na s'adresser na bino. Tcheko soki komona nga na zape na ba groupe mo ebele ya ba artiste comédien muki na bande komona eza président ya to kanisa. Donc yene mutezaki même na hôpital azoki ne kotala mais o nyonso batikali ba yakati awa yango kauka yango ti Tcheko lokola za na top lokola ba misusu te o bino pe ba acteur ba internet Tcheko banda abanda depuis CD bino boza ebele ba acteur ya internet Tcheko te kama na CD mais wapi bino awa na ba vie na biso ya mikolo na ba serre na biso ya mikolo o mona bango le msu ba 12h to na poko nde ba obima po Tcheko za na succès te bo boye ba ke bino pe bo kufa ngali lo basuka na nga bango baye ba peke bango pe ba kufa ezanzela mutu nyonso. Merci mon mboka. Tozaki na ndako ebisinga ya moni te côté internet te. Ngabi yozo bela ka côté internet ya min. Abite na moni ba président Tcheko akufi na kosimba mona groupe. Na moni effectivement président Tcheko akufi na ebisinga bi tokende nga kuna bi manga bi to koma na ba ebisinga kezaka côté na biso anzoka tozane ka baba moko. Ebite ndena komo benga bato babi ngabi na bengi garçon mo van azala matada bi monika place yo zepa na yo so kitika tout droit ngabi na mo ba katafari kuna wana ni ba garçon na ki ba beteli so na kwa ai place ba katafari kezanga bi mais ba kufika so ilelo tabi ba tia okana tongo nde yango ne sali passe wakasi eza polémique te kasi moi motuna balobi azaki négligé na ba comédien mususu donc azaki négligé mulusungi ezalaki te babi kaka belle vie kaka nde yo tala ba musu ba boaki ici bon nayebi somi takufi mambo eloba makebele est-il que groupe ya bacomédie esalamaki bambongo bandai kopesama na mwa moke oyo esengamaki donc voilà tokenda na bapolémique ebele te somi takufi ezalaka par-ci par-là makambo yaka de part et d'autre. Mais au second on retourne dans polémique te Tcheko yebisa inga ke ya na chelaki poison il y a moi théâtre maman Marie-Jeanne Oyamba na yo olobini
Bon, n'habité peut-être bino batubosa qui n'a de temps à autre attangela bino combo mais ce que ezaki il y a théâtre atelier poison n'habité ce bazin un problème nini puis attends oui moi si oui moi si Nicolas moi son dimi vraiment bon mamuninga na yo ndenga kebo na se moi sango ndena se moi sango ya babala yebe moi sango kaka basango ya poto beni na takutongo c'est que mutona zandoki poko matina niveau ya kotira muninga poisson kufa vraiment c'est que kindoki yango za ya niveau nini mais faut boye biso ba komba ya yango to tanga kombo na ye po ezapeli sumu te muto o ye moka confirmer c'est que ayebi ke mutona tila ki poisson c'est que bazalaki wapi za indenge nini faut bolo bato tanga siko komba mutango ezali kamba kanga mutu te poza bato tunde ba tanga komba mutango mais ça ne va pas non. Merci pour ça Roloba mais talaka. Ah merci beaucoup mon mboka Marie-Jeanne. C'est un frère donc vraiment naebinde na Rolobate. Alors to vandaki tozo kabola ba idée si to komi na point wana donc on a betaki pe mo ba tour côté à Goma to yokai mo ba masolo ma ba poison ezara mingi na ebisinga binde ko ndenge makambo ezo sala yo boye moko ekeye ezongi esani ni boye mekana nko sala examen ya poison abinanga oui ba yebisa yinga ipango mais nazali mo redouter mais ndenge nazoyoka ba pema ba nini nga bewi sala ngona no parce que eko aider yo soki o déterminer que eloko nini etungisa ozomona au cas où neti za poison parce que ndenge tozoi mo ba information moke na côté ya est poison soki ekoti na nzoto bakoki ko soigner au poison mais soki yango evandaki mingi kozwa ba organe mususu ya nzoto ekoki ko toucher pancréas ekoki ko toucher foie ekoki ko toucher intestin siko soki na 18 ans mingi te mutaza na chance ya ozala guéri yango na mekaki ko pesa idée wana parce que comment na santé ndenge ndeko akoma iko tungisama fallait na leka na test wana et bref ayaki kozwa ayo benga l'autre fois ayipsinga bi ndeko na ke docteur Mogijo azwinga en charge na ba soins azokende après tant na salle examen mo batinda ngai mais docteur Mogijo ayo yebsanga après ba analyse ya ba médecin abinanga na meka na kenano atindinga pa traduit praticien na emoko docteur moko traduit praticien soignera docteur Mogijo asala test à poison et tant akenda kuna ayo tindelanga ba po oyo ndenga sala ki test wana vraiment des quoi qui déçu parce que avec qui constater que azaki empoisonné donc il dérangeait qui est makasi mais to mekika ko sola ko réconforter to ko pesa mo encouragement et après ils a passé bandeko nanga ba congolais tant toujours sala na biloko ya ndenge wana to tseli muninga poison toujours bénéficier nini na sima c'est quoi azaki na nini c'est quoi zwaki eloko nini asalaki nini pour amériter acte ya ndenge wana donc c'est quoi yebaki muta salaki ebongo toyokaki keza mutu moko baleka bandoleka na chaîne ensemble na TVS1 mutu asali makambo wana en tout cas c'est quoi yebaki muta salaki ebongo bref c'est quoi yebaki yebisaki ngape c'est quoi solaki na ngai ayebaki mutu asalaki ndenge wana mais toza na télévision quand même mais eloko kaka na oloba eza esengo te parce que ndenge c'est quoi kufi lelo boye na jeune âge boye na ebité mais na jeune âge boye na ndimite ke ba temps o c'est quoi nga vanda na sia moyi bazwi yango batie pandeko oyo asalaki ebongo na ndimi pete ke ba biloko c'est quoi linga zwa lokola bénéfice to lokola ba bien na sia moyo bazwi yango ba pesi na ndeko asalaki bongo donc eza pasi tozolela tsheko eko sala pasi mingi na motema pour ça roloba mais roloba nini est-ce que vous avez la preuve yuzoloba ka ko tshela bato tam souci atana e déjà au moins te ke tsheko ataka ataki lobite ataka kala mais moto pa ko za lazo vivre yango na tsheko apesa message moko abiyonde ko artiste place ozali et ozamala mo sala test à poison artiste nyo sozo tala
sala test à poison pour oyeba ko déterminer est-ce que et c'est comme elio to na ne comme elio te parce que ezwa ki temps pour e banda o sala tcheko ndengo wana peut-être pende ko wana si atela yo et lo nga lingina loba omoni lelo toye to bandi ko ya déjà ba artiste ba bandi ko ya to ya pe belé awa misusu pe bazo ya lelo po ba koma pe na ba chaîne ya YouTube biso ba artiste ba ya ba fixer ba caméra avant bazai ko boya o sala na biso ba émission ba bibino ba to YouTube mais lelo bango nyonso pe ba koma na ba chaîne ya YouTube donc ba koma pe ba to YouTube ba ya pour na profit ya image wana c'est bien mais na moment où ndeko na biso azaki ko bela azo senga SOS abandi ko sala ba émission banda tant nini siku yo sala na émission nga na sali na émission je pense na koza atam sou mutaliboso na sali na émission et sali ke ba émission salemi mais réaction ni nezaki après ba émission wana na yo ki ne moko azolo baki abi tcheko za makasi malgré malade na mais asali ba émission belé pour na tali plus de 20 émissions na oui certainement tali plus de 20 émissions na mais réaction na yo ezaki ni tango taki deuxième émission ndeko azaki ko souffrir azo manquer tam sous pour ça l'opération asala eloko bo asala examen bo na HJ ezaki te mais lelo to tonda awa lelo to lukasko to sa cotisation pour to ya opesa tozo ya opesa nani mo wei to tozo ya opesa mutu pa bika azala envie lelo baninga mususu pe bazobela lobi to beta ili solo oyo avant corps ya Mélodie et na Kinshasa to beti li solo ya Mélodie to bi lelo Mélodie akufi mais moko azali aza malade est-ce que tous là akufa pour tout ça la peine tout ça là une Mélodie tout se mobiliser tout que na cinquantenaire tam so ebembe les locaux ezana kankokolo oui certes famille bango mo pe ba bige ba tchaki na kankokolo provisoirement ba okende ko tsango na cinquantenaire parce que cinquantenaire place ezalagité mais lelo ezarapé ezana hôpital ni to longola ngo kuna eke na cinquantenaire oui tozo banini wana obi lelo tozo to biso ba congolais tozo souffrir pour na eloko mo to lingi biso moko toza likolo baninga nyoso baza na se quand baninga ba na se yeba ki ozano ka mobola po bango nyoso ba bando benda o ata famille na bino bandeko bota la biso na famille yo moko ka mutolinga so basali bayaka kosenga pana yeba ki ozano ka mobolo zwa te muto azwa atombwa makana baninga nyoso tout ce ko tombo mibino nyoso za déranger te tant yo za likolo yo moko nièce na yo azoya olela neveu na yo azoya olela petit frère no azoya olela o sala nini o sala lelo rotin botombwana na famille botombwana na baninga biso pe ba artiste to mata biso nyoso tout ce ko tikali bino moko likolo baninga na se art ya Congo ekende liboso te ba Nigeria to mona rata artiste azo bimasika azo koma na niveau moko bozo permettre bango nyoso baza na possibilité de faire quelque chose so que za na cotisation moko ko sala quelque chose lelo so y cotisation ba artiste ezana batu muke ba osala contribution pour nani parce que baninga ata ba o bakenda pa ya ba mécène bani ba finara baninga mususu c'est méchant lelo sikoyo tout ti au perdre Tcheko pour nani akokai kozwa ba soin approprié ndenge ya la rata msu ba politicien na biso soga beli to soga za na makala asengi liberté provisoire pour que ozwa ba soin approprié ba politicien ba boyi ko sala ba hôpital malonga awa po bango ba kenda kozwa ba soin approprié libanda et biso ba pauvre congolais biso ba congolais to kufara na ba soin ya malonga te awa na mboka awa pourquoi bango faut ba kenda kuna ba kenda kozwa ba soin approprié baningo pe bozala na possibilité ya obeta ta ba porte likolo boko kai po obeta porte ndeko na biso pas ba soin approprié vraiment c'est méchant na part ya ba artiste comédien parce que tozui eloko ya Tcheko na retard makasi oui certes ba réunion comme na ngo salema mais to sali on a retard tozwa ki information avant to sali on a retard en tout cas to sali on a retard c'est méchant na part na bino merci mon Mboka Kibumba. Ça m'a qui pas pressé l'ombre. Il se commettre beaucoup de c'était. Moi, j'aimerais dire ceci. Na RDC, ba comédien va la mbongote. Ba comédien va vivre na taux du jour, d'où na bi flatana bangonde ba vivaka. Bi flatana biso. Bi flatana biso. Et non, il y a une troisième personne. On a une troisième personne comme il y a la bango. Mais moi, je suis dedans. Donc, dire que l'artiste Azarana qui fonde un bon moment, il vanda boyo, il va se servir en cas de wanande zalagati. Mais l'artiste fait l'annonce na ba obazana moi ya bango bako kako soutenir. C'est comme ça se fait. Moi, je crois que
tout le monde a nous artiste a bimé sa cotisation à pèse. Attends artiste a mis sa cotisation na yé. So ko $20. Ba ko tiro 20 belé boy. Wa bin zonzinga ba futi combien? Na zonzinga ba futa combien? Donc so to bandi na base déjà au monde que l'artiste a za penza na situation ngote ou ya ko pèse. Pour zonzinga ezana bana msuba ke na zonzinga ba futa ba ngote. Asili ka zonzinga pa mo. Et lo no zo mona danser na écran na WhatsApp et lo neza danser mais azwa rien. Akena usenga jouer pamba. Na boto le malo amuke. Boto le na yo. Nani na mélodie awa to mona kipini ba ci comédie mutu kotiser bokunda ki. Obi bozo ambongo te. Mais ce qu'on dit, il mbongo bimaki belé plus de $5,000. Est-ce que Kokaki tokenda ke Kokaki fallait tourner lombe mutu akenda na Brazzaville est-ce que Kokaki kutute ce qui nani honorable na Christophe Muzungu Tembele makambo on peut on avait cotisé mais Kokaki kakate qui envoie Kokaki kakate donc l'artiste peut cotiser mais tout problème c'est ali ba pasteur balinga biso bazate ba on politique balinga biso bazate ko ba ko cotiser ba to faire ba business ya minene bazate na mboka na biso bazate ko ba ko sunga biso. Mais quand tu vois que l'artiste a son artiste, à la limite, moi, on a carrément boy. Mais plutôt, bateau, bandit, on a la pembeni, on va mettre à tolo que biso, ban ministre, n'a biso va mettre à tolo chez mon pays, dans mon pays. Tant que bon comme ça dans mon pays. Mais ban ministre, on dit bah gosunga, c'est ça. On a besoin d'un bango quand il y a un problème. La première dame que je salue en passant, Maman Denise, je salue. Hier, après, déjà, HJ Naïd, il y a un traité en cas de Kende Kuna. To yeba, nini. Il y a sa PC par Naïd. Mais le reste maintenant. Donc, le ministre, on politique, vous allez s'adresser plutôt. Vous allez adresser tout droit et pas un ministre de la culture et art. Parce que si total il a bien mis sa critique et art, na côté il y a musique, tout le monde battra pena pour mais côté a bien penza rien. Rien. C'est rien. Mais ça rien, bon albanine. Et ça rien, ni sa culture il fallait ça à s'impliquer dans dossier en gros. Est-ce que est-ce que aïe bien tu vas me dire aïe bien monter? Tu vas me dire mais comment là tu vas me dire aïe bien monter? Yo ndemo zana kiambu so ba biso ke ndemo va ina ndako ah moi no sala accident na ko kendete ko travailler ko benga yo kiambu na vandi ba ko yebisanga po moi na sala accident ou bien so ba biso de que moi no sala accident tu te mets debout carrément que moi na sala accident. Mais sa culture ayo ko kango tant to ça naba internet yo so tant to le makam. Moi, on a checké image sur Elomé parce que nous talaye, ben nous talaye cheko, na bendi image on pas na 243 et pas ya Yves, na Zui na tchama pas na checké en sous lobby. Mais eh ben maman, oyo basunga biso ya mike bazali, oyo basunga ki na ndenge na bango, maman bajoko Jeanne asunga muke, j'ai appelé Cheko naza na son na yo parce que après merci na maman wana ba maman Blaisette Kanga basungi mo moke na pesiye apesi pe merci mais ça mike kaka mais cotisation ndenge zo les ana mike zo kokate les hommes donc so maka aspirine mais lelo likamso ko na mboka ya artiste ya culture rare nani artiste numéro 1 ya culture il fallait yemo kwa mona na s'impliquer na kati parce que yé penda blaga pas mise à culture a azo mo na vraiment ça vraiment en action te est-ce qu'il y a tous les artistes comédiens est-ce qu'il y a bien est-ce que moi moko zala quitter que bon luka les solutions le quoi ya carte pour ne pas passer carte pour ne permettre rien akina siji asija zala qui pour na que maman lui vinde mon tutonné to yora moi lui vinde atinda ki belle vie akende a passer quelque chose pour ne pas me mettre passer l'examen c'était rien que asiji na obeta c'était na point on a évité on a assisté non je pas là-bas na zolo bakaka oyo ngana yebi yo expliquer nga oyo yebi mais ngana bika pona nga ce n'est pas ni HJ ni Bartis aux hommes mais ce sont les hommes politiques ba pasteur na biso ba mbiaser na biso ba to moyi ba to misolo ya mboka na biso ba to yo ya biso ba simba ka moyi ba ke moi je suis ba beta to le pas musicien ba mécène ba beta to le pas musicien aki azobua ka ba samba sa ti bese koki mais tu ba te e koki mo zala ka kuna kaka mais ba comédien raté c'est la place tout le monde qui va mécène il y a faux déjà il y a faux ba mbongo na peso mona déjà il y a faux il y a bien et aventure et nga pe ngo fabriquer ba dollar na carton ne kiamfu na ya ko chayo il y a ba faux billet au damanto au kanga yo
na sada mneza na ina nazobuaka tie kwa na tepi olokoti tout puis mutute na soko zongo silinga koki ya fomo ke bungite maman na oya bungla wa ya fomo monsieur la rappelle cop ça cop ya ngwana alors ils appellent cop donc nous manquons l'amour. C'est ce que je peux dire dans mon nous manquons l'amour. Amour, les apprendre à bâtir ces comédiens, tant bazo sexayo, bazo soulager yo ou on seki. Mais pour nous apporter un plus que n'a pas Satan un plus yo, mutuana n'a pas mona boula mu na vie donc non, il y a pas des empreintes qui tournent dans mon c'est pourquoi ba Nigeria faut ba les kabiso, na Burkina Faso. Taraka na Burkina Faso les gagner biso pe. Burkina Faso nazala na mboka wana nazala wana Burkina mawa anga masasi plaira une question mawa c'est masasi de beaucoup de na front na amour gère amour na ko na front nga mais c'est quoi yo tu vas me dire que nga acteur ina solo anete acteur ina lo bana ite acteur non mais nous bande comme ça ezala ndeko est-ce que Tcheko avait des problèmes avec les gens mais alors j'ai joué avec Tcheko, Nazaragana Tcheko, Nazwa par groupe naïe Banzunding. C'était un artiste confirmé Tcheko. Nakasi bato bamonaki matanga ya Mama Mindondo bamonaka c'est Tcheko qui avait animé 2 jours. Voix et Kaouke Souki. Nakadali de Kambal c'est Tcheko qui avait. Nakadi moi on a déjà Kufakawa. Un animateur aussi. C'est Tcheko. Tcheko avait confirmé qu'avec artiste complet. Moi, je regarde toujours l'artiste sur toute la ligne. Un artiste qui est sur toute la ligne, c'est l'artiste qui correspond au réalisateur à Zolinga. L'artiste doit répondre à critères, qui prend un micro, 2 heures du temps, c'est ça l'artiste complet. Bastien va compléter, mais amour et zali. Amour et entre. Mais toujours zanga, bateau bako salisa. Amour et mais wampiaka. Tu fais quoi? Au cours d'un amour, wampiaka. On l'a dit, on a un amour, mais il y a batoumonat non piaka. Merci koyo. S'il y a batoubago sunga, moi je crois que c'est l'autre qui est un goana. Moutoko bateke pour na sunga bino il faut boyokana. Non, ce que mouton n'a pas ça n'a pas si. On n'est pas là pour condamner des gens, mouton ça faut condamner. Non mais tout chama beaucoup batou, chama beaucoup de. C'est moins de tout le monde français au bimawa. Toujours c'est parce que français bima na ba kabelo ya sika bimawa, tout le monde ba talon ya sika bimawa, c'est le moment tout le monde ngo. Là c'est une question dernière question ngezani. Zaki Touka ki tamu Tcheko ba télé poisson. Baloba que artiste et comédien moko moko na bila atia qui poison. C'est comment tu tolo ba ke batundi baloba ke bila ba comédien ba wela moi si moi on fait ta groupe à Tcheko. Non, on peut se dévoler. Voilà. Voler à Liboso. Moi ça va tirer non. Ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi ça on va wela qui. Avec trop, j'espère qu'avec trop. Mais il y a Tikanae. Si quoi, Batikana Mutuana ou bien Mutuana, tu as bomi Tcheko. Point d'interrogation. Bako Tikala Tiliwa Bangode. J'espère que bomi Tcheko Batikala Tiliwa, Batikala Bangode, Baboyanate. Attends, moi, on a gaffe, on a Boya été. On a parenthèse à l'émotion, on a deuxième parenthèse. Koboma Tcheko, c'était une bonne idée. Il y a Saleli. Abomi Tcheko sali bien. Mais ntaba to dia ki na kapela to bossa ni longi na ye. Mais likamba Tcheko et tika la bossa na kana ilongi ya mutu wana te. Na mémoire na ina kabosh na ye likamba Tcheko et tika la bunga ka ite. Aba article na devoir ya chaque fois ko balbara théâtre ou bien maboke et film ya webake na bomaka Tcheko na poison. Donc charge wana o ya memi. Na bana na ye ba ofutango libota ne pe mo ba ofutango nde ya bomi Tcheko soko bomi Tcheko pona mwasi combien de basi ba ko tulao ba zo dende ba zo tula bitule bele ba kuma ko pakula soko pesi bese ba tel ni na ngozo na mnoko ne pia ki bese na nani tala mwasi faut pas na make up pendant 3 heures de temps ko bongse longi kaka batulie belé to ba ya mumpono na mumpono kena mumpono na 19h lobelanga yoko zanga mwasi bana avec 1500 o nini nte bo siko lobelanga obomi Tcheko pona mwasi
ah non eloko etikali na mutu na yo etikali na famille na yo pe etikali et puis mutu wana nga pona nga na souhaiter nzamba sunga atubela te atubela na été abomba ngo kaka ndenga bombi yango ndenge pa ko kende pe ka bongo kaka c'est une bonne chose à bombi à sali bien pour na mwasi. Merci beaucoup. On fout de tout le monde. Oh, mon une fois porter une plainte à porter. Oh, mon une fois kanganga à kangi. Je m'en fous. Ngai yago la dans le bas. Na yago la journaliste. Ok. Yanani. Na biboy. Na bina bato ba théâtre nyonso. Ba o baza présent ou baza absent. Je m'en fous de tout le monde. Parce que bolingo d'abord na kati na musala na bango ezala raté. Depuis Banteko banjo bela. Muto ngai na moni na assistance eza JP Masamba. O abandango depuis kala afandisaka appel ko apesi bango assurance ya makamundenge ekende alakisi bango ba photo ba bio boye bato nyonso to babando yela biso poche makila o poche sali boye babando aux informations de loin de près. Totika lo mona muto akitaki sur le terrain te ke ngai yo na kiti penza sur le terrain ngo esaki boy ndani papa Nteko abanjo bela ezui tamulai auti na groupe évangéliste o eyebani makasi Mama, tofinga mutute. Tofingi mutute. Nteko auti na groupe évangéliste ya munene bobo ya bato balo bakwanda s'il vous plaît. Bobo ya bato balo bakwanda. Eza beste. Tono ba auto yebi. Na assistant. MC na 100 francs na la. Mais bobo tele melango poani. Pourquoi bobo ya? Pourquoi bobo ya? Pourquoi bolingi vérité te? Opinion na ngai papa. Opinion na ngai. C'est que vous avez que opinion na ngai. Opinion na ngai etali kututé. Opinion na ngai. Opinion na ngai. Je sais. Tofini mututé. Maman. Analyse pourquoi? Parce que pourquoi déranger? J'ai le droit de parler. Et alors? Pourquoi déranger? N'importe quoi. Je n'ai pas insulté. Na fini moudouté. Nazo pesa. Na bien. Papa Master c'est outil awa. A fait l'interview. Pourquoi va télé médiété? Pourquoi va télé médiété? C'est l'interview qui fait attention famille et ça. Pourquoi va télé médiété? Oh. Na bandi kamba wabo katani. Et là quoi c'est la première introduction. Introduction à Pamba et ça dit chose. Papa Mazaki a balobi. Qui tisse attention. Pourquoi Nabi et Papa Master c'est télé miawa. Allo bi na boma. Na bamba bani.
Pourquoi balobi papa Massassi? Non, papa Massassi a télémia a sali émission ya Moulaï. Ne place na ina yeba. Problème est annulé. Loba na. Loba. Loba. Bango ba trouver yango OK mabe. Nalobi soki nalobi ni ya mabe. Ya biso na mabe wana na bini. Mabe wana bini. Bango bango ba yaya. Mutuna simba mikona epona émission na yo. Parce que mabe baka. Papa, assistance maman, tout le monde a la tête, mais tu y es du macambo. Depuis Kalawana, combien de poches à Makila ou à Bandozang? On va te théâtre, on va pour une intervention. Combien? Autant le monde va belé dans une bataille qu'on fait dans le canou. Eh, tout ça nani? Non, ça nani? Yo tant comme ok,
Nani pede kuna? Père d'éléments kati ya Kauka na association na biso artiste et comédien de Kauka ACK. Donc na habité na koloba. Donc Tcheko a lobby na ngai to solola na c'était un dimanche. Ndeko nanga tolingana. Toza na bomoko, toza na bolingo kati ya musala to sala. Donc eza pasi mawa ndeko fifi. Merci. Ezanga ndeko fifi actrice ya présent à Pau. Présent Tcheko azaki moko na kati association na biso ya Kauka. Parmi les fondateurs de l'association, le président Tcheko azaki na kati. Mais nous sommes la président Tcheko azali sous-souté. Azaki moko azaki que ce jour en réunion, azotinda pe ba message na kati ya groupe. Mais on sait que moko tenzamba zwaki a pesa ki biso azuye. Nazana makasi penza koloba te depuis na yaki awa. Nazoko ka koloba te po nazoko émotion. Na ndeto soleil na Tcheko na ndiko zaki na ye. Donc azaki mouvement social na quartier na avenue anda kozala mwana muke mukolo azaki penza bien makasi mais tole la Tcheko la kimia pardon tole le penza na kimia makasi tole la Tcheko la kimia